Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonjour, dans mon tunnel, la publicité à Maman Bijou dans mon lelo, quand tu as vu la moitié na combo ya bijoux d'or. Maman Bijou d'or, lelo na elibino publicité à maison de passage na biso na matonge. Bande ko babengi nga balobi Maman Bijou to za na besoin to mona bilili. Chambre o ezali kaka chambre ya pamba na toilette. Parce que to yo kezolo bakaka à partir ya 14 jours 15 € par jour. Là, qui s'habille sotomona. Yango Maman Bijou d'or na sengi bilili na lobi non. Tikala la qui sa bande kolanga. Batunye surtout balanda rabi d'or. Tu vis la qui sa bino chambre o ezali ya pamba o ezana toilette. Soko koyamba papa na yo koyamba bango libanda. Tozala ba chambre monsieur ezali chambre ezala cuisine na kati. Tozala appartement monsieur ezali deux chambres. Tozala ba chambre monsieur ezali kaka chambre uniquement na toilette na yo okoyamba papa na yo libanda sauf que ba kiti ya libanda kala mingi te tozo ko changer yango tozo sala penza ba kiti mo keso muto aye avandi asiepeli pour le moment on to tie ba kiti te ba kiti we kozala ya terrasse toza ko changer botala na no chambre kaka ya pamba na toilette modèle ezali propre modèle ezali kitoko modèle ezali malili modèle ezali calme donc ça biloko on surtout ezali ya sika toilette ya sika bakabu tout ya sika Maman Bijou d'or alobi na oloba mingi te na tie la bino na chambre wana zo benga ngo ya 15 € par jour donc à partir ya 14 jours okopesa na oka 15 €. So okosala jour moko 2 jours 3 jours fout à 20 € par jour à partir ya 14 jours de tokitisi prix bota la chambre na biso ezali chambre na toilette o to bengi yango na kombo ya studio kala mingi te Maman Bijou d'or na osala bino lisusu image botala ba chambre o ezali na ba cuisine yango toko filmer cuisine toko filmer partout botala na no ba chambre wana puis Maman Bijou d'or azongela bino na teli bino chambre na biso ezali chambre studio ezali pour le moment de Maman Bijou d'or nazoloba ezali polele mikolo eusi koleka ezala bande komingi babenga bazwaki ba place te po ezalaki ya kotonda ezala batu musu bavandi ba 2 mois sikoyo bakomi ko libérer ba place ya ngala to komi na ba place ya on a lobi te tika na sala vidéo oyo pona toza na chambre vide toza na ba chambre ya vide pour le moment soko bengi ngaka nengo tali vidéo o lelo obengi Maman Bijou d'or réserver place na yo parce que vraiment tozo na chambre ya vide te parce que to buki mbongo to tiba mbongo mo donc na yebite chambre à 15 € ezala ekomi yango yo bomoni chambre na biso ndenge eza propre eloko towelela ka na Afrique eza nini place ya kosukola
Et là, on trouve l'Afrique, les années, place à la petit besoin. Aux accords dans la chambre, vous voyez que tel makakatana, moi sous vêtements, moi cinglé, là, on a bien. Au kimika, là, moi, en bas, ou quand la toilette, au sali, on s'est soulagé rapide. Aux ongis, là, on l'a li. Oyoki masuba na butu kaka même chose olingo sukola oza à l'aise et là otoboya kana Congo ezaka ka toilette ba condition to lala atam sur toilette to vanda atam sur toilette mo moya kokota ezate mingi basala ba petit besoin na ba otam sur na ba po kuna bomoni toilette ndenge za ya sika bomoni ndenge toilette za soin bomoni ndenge chambre na biso eza kitoko chambre les za malili soko wuti libanda moto to ko tiaka likolobo bomoni ka komi na poto ndenge to komi so na combien de degrés wala eza suka mama bijou alobi benganga na numéro oyo mona réserver place na po ba place ezo la te pour le moment ndenge eza bo soko benginga okozwa place na yo ya kolala okozala à l'aise mama bijou dor alobi kala mingi te tozo bongisa lisusu balcon wana kotia ba kiti moko peza oyo ke mutu aye salle d'attente moko ya kitoko mutu aye azelio TV kozala na salle d'attente wana TV pesa na kati ya chambre malgré bomoni te toza na frigo toza na TV toza pe na cafetière soko komi kuna bakotiela yo TV bakopesa yo cafetière ya yo toza na cuisine eza na C oza besoin kolamba okiti na cuisine kala mingi pete nani maison de passage na biso tokozala na restaurant oyoki nzalo lingi kolamba te ovandi kaka obengi baye kotikelo biloko na chambre donc ndenge za boye cuisine na biso eza wana olingi olamba okolamba toza na lutu toza na mbeli toza na basani toza na tout eza kuna na kati mama bijou dor alobi koloba loba mabe benganga okozwa ba détail pour na chambre oyo ezali $15, donc 15 € par jour, à condition où ça a plus de 14 jours, à partir de 14 jours, au foot à 15 €. Si on a moins de 14 jours, on paye 20 € par jour. Maman bijou dor à lobby, bon moni bino moko, bo benganga bo réserver place. Maman bijou à lobby du sousounini, réservation na biso, ezali moitié prix. Ya prix oyo, c'est là ba jour na yo okosala. Ce qui est 300 on réservé na 150. Ce qui peut réserver na yo opesa mbongo nyoso tout pose na un problème na mama bijou te pesa mbongo na yo réserver place na yo. Au cas où OK signaler biso avant 2 semaines. Au signaler biso avant 2 semaines, to kosiye bandeli to kosala. Oy komika ke donc jour na yo okende tam sous lobby mama bijou bombeli au place tam sous pendant 2 mois na bombeli au place batu bazo benga na zo ba occupé oye ko yebisanga ka tam sous même jour ou bien 2 jours avant que na ko voyager te mama bijou dor alobi nani mbongo na yo opesa ki ya réservation et kozala divisé par 2 parce que biso peut to perdre mutu moko ta ko linga perte donc ezala bande comme sous ba kedeke donc apesi na ye avance na ye jour en koki akeite donc ayemba la moko pesanga mbongo tant so réserver ki place 2 mois zala vraiment gentil mama bijou boya ki batu pona yo mama bijou bande kozwa batu te pona yo et comme siko au jour il faut ozongisa mbongo mama bijou do alobi to kabola ngo katikati mbongo oyo pesa ki to kabola ngo katikati so on kende te au réserver place na avant ba 2 semaines 3 semaines signaler déjà mama bijou do na okende te wala za ndenge mususu par rapport au bisanga net na okende te et kosala maté parce que kozambongo na yo yandamo omoni place na biso za place moko kitoko toza ya moyen de transport na biso na matonge wana donc matonge ekaukaka te ba taxi ezalaka toujours donc et puis à part wala biso moko maison toza na voiture na biso totie yango kala mingi te na otie na plus publicité à voiture botala toza na voiture na biso oyo totie eza na disposition na biso ekende kozwa batu na aéroport ekoki kokende kozwa yo eye etiki yo so okoluwe na yo kaka mpo na jour moko bake bazwi yo oye batiki yo na place soki okozwe okoluwe yango bajour ebele eza mpe na prix nango jour moko eza na $50 non 50 € par jour non jour moko ya kokende kozwa na aéroport ezali na 50 €. Soki ekomi ke babanda kopusaka yo chaque jour wana ezali na 30 € par jour mama bijou zo futa chauffeur yo zo somba essence
50 € wana ya okende kozwa yo eza na essence na kati na chauffeur na kati biso toke kozwa yo tokosupporte na biso to beti na 3 heures du temps na kati kuna biso tozalaka libanda toza kozela yo ti ni okosilisa tozwi yo na kati ya voiture toke kotika yo calmement tozotambola mpe na bato ya sécurité na biso toza vraiment complet donc benga mama bijou d'or mpo na voiture benga mama bijou d'or mpo na ndako na flat na biso oyo omoni maison de passage na biso Maman bijou d'or alobi esuki kaka boye te toza pe na appartement oyo eza ya chambre salon cuisine mais eza prix oyo te oyo ezali 15 € par jour. Maman bijou d'or nalobi nazotiela bino voiture et puis nazongela bino lisusu koyebisa bino ba préparation na biso pour na boutique na biso. À tout à l'heure. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Benga mama bijou d'or na numéro oyo zomona ozala jamais déçu parce que mama bijou d'or alobi ne makambo ne solution. Mama bijou d'or naza ko inviter o mutozo mona nga mutozo talanga yaka le 2 na Irebu A37 à partir ya 12h tu 20h boutique na biso ezo fungwama toko solde biloko mingi kozala 50%. Yaka okotisi la maison na biso mbongo mama bijou d'or abi asala anika ba publicité maison de ana boutique habillement na biso ezo fungwama le 2 juillet baba le 2 juillet biso tembe na fois le 2 juillet biso tembe na kati ya boutique Bidor. Donc yaka na kati ya boutique Bidor toteka ka bilamba pamba te kunya na kati ya boutique na biso totekaka ba sapatu, totekaka ba parfum, totekaka donc la kokyo benga ngo ba du verre. Totekaka nyonso. Bilamba bana basi, bilamba mibali, bilamba bana mikie, tout osangisa tout. Totekaka ba vin, toza na parfumerie na biso, boutique na biso vraiment na moni eloko ezangite parce que tozati na biloko kolia. Tosali yango mingi priorité na bato bazovanda na kati. Bato libanda pe, okoza no pe libanda okoti na yo. Esa na ngelo hotel. Au compte yo sombi bodi na obimi et ko aider batu bazovanda na kati parce que toteka la jus à komela donc toteka moi sardine toteka moi semoule toteka moi cornet bœuf eza ko aider bandeko bazovanda na kati mama bijou d'or alobi le 2 juillet na mona bino ebele na boutique Bidor TV bokozala jamais déçu parce que mama bijou d'or alobi boutique wana nde makabu boya ebele na ba surprise ebele mama bijou d'or abombeli bino bokozwa ba cadeau osombi ebele ozupe cadeau ebele mema mbongo na yo somba eloko po mama bijou d'or apesa yo cadeau tokutani le 2 juillet na Congo na Irebu A37 nazala kondima ki yo tozotala nga okozala yaka somba pozo bakado na yo na lingi bino mingi bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo muto lingo kende na yo Congo contacter Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que mama bijou d'or alobi eza po na biso ba diaspora mama bijou d'or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'or. Maman Bijou d'or a besoin d'un micro, Maman Bijou d'or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.